pourquoi bino baser na biso ba congolaise ceux qui opesi mutu mukanda awa na poto eza lokwa mutu wana mimingambo jour ya zo mukanda jour impoli na yo bandi impolitesse et bandi pardon au bandi ko ba manque à respect famille ya mobali na Congo faut bayeba ki yum topesi mukanda aux autres omoni bien mutu akende musala zo zongo zo bengi na téléphone allo okomi rapo na komi kita wana pusana na exotique wana et pas bandi wana ba vuxi wana zo ba pilipili na ba tomate na makambuto est-ce que bino na Congo bo wanda otinda biso na Congo yo obanda otinda mobali na Congo ke po apesa mutu ne mukanda ke tuna batu yango nde batu ba kopesa ba conseil mabe ba jaloux pe ba komona ke peut-être mobali ngo abima antena moko kuna na kacha ko bani ko pesete même ça là inga pasi neti mutu na biso mwana comédien Diani akufaki wana pona mukanda omoni information ke ça là inga pasi na motema puis akufika biso toza musika tozaki musika na yete na comme la ville oui biso na épine ye na comme la ville bon sikoyo so kutana mobali moko azana ne lokote na poto azana mukanda te azana lokote ndeto bazana lokote ozana ye ubi olingi mobali mo aza déjà na pas adena mo mukanda mo voiture mo permis mo mbongo ba banda te parce que azana voiture na lingi na ndenga azana nyonso na te ngana olinga kutu mobali azana mukanda te na pesa ye mukanda pour tozala bien olobi nini na olinga ke na pesa mobali azana mukanda te pour to banda venir mais o aza déjà nango na yibite tina asala ngindeni po azwango dona olingana zwa oyo azana mokanda te to fana biso po mutuni sa ko kanga na ye mais oyo so ina lobi siko na minute so mutalinga balanga toki na mairie obe bato azana mokanda te ayo balinga toki na mairie na pese mokanda ti to ko mpena livrer des familles abongo te ah oui bikere basi abo bo sa mingi te mais parce que ba yebi souffrance à mokilité bali na yo aina ndako wana bano ba 18 ans wana mikolo wana pourquoi bano bino mobota na poto eza ya basi eza ya mibali so yo komina mobali papa na bango te mais mobali no ya sika pona ni bana na babenga bato ba tonton abenga mutu tonton pourquoi yebisa onte ke benga e papa donc c'est auto lo bakende osabo so kutana mobali moko azana e bien ata indika pe na kozwa ye ko aza mobali ata nani ata azaki kata na kozwa ye mais okomina ozana problème ou bien nini okomondima mibali ya ba condition nyonso. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. On a du gaz, c'est du Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, salut, bonjour, ça dépend herbe mais ça dans côté l'émission Yo Greco et ça l'a présenté par David Mombele M6 Kosina Yuda Tika Topesa grand merci na équipe technique ya Marno Tunga Oyo Asunga Kabiso pour botala biso na banda kuna bino to bosani Michel Kombe Aiglete to bosana pété Matope et Junior Louere one équipe fort Oyo basala ka chaîne bino Congo Révolution. Alors lelo dans un plaisir na esengo to mona ser na biso Agnès oyo asalaki moyembi ya miziki ya mokili lelo abongoli motema alingi lisuko yema miziki ya mokili te akomi na miziki ya nzambe. Pourquoi abongoli motema nini akutani na miziki ya mokili? Alors
andimaki koleka lelo na plateau na biso tomeka kokabwana Sœur Agnès. Bonjour et bienvenue na plateau na biso. Oui, bonjour, Roi David. Ça va? Oui, ça va, la grâce de Dieu. Bato bazotala yo mpona mba liboso Sœur Agnès aza nani? Sœur Agnès ezanga moyembi munene. Sœur Agnès Ashida Mababa. Famille Mababa quoi. Agnès Mababa yeyo. Aza moyembi asala yembela nzambe. Oyembela nzambe. Mais komona yo koyembela nzambe liboso zaki na muzika mokili no? Oui, liboso na zaire orchestre na biso ya bana zone Flash Musica. Tozana orchestre na biso ya Flash Musica donc ça mazwaki nga même comme na nga ezaki Agnès yemda chanja nga kombo Ashida. Abi Agnès eza comme ba mama donc yo comme za musicien il faut zana kombo Ashida mushida yango bango bapesa kombo na modogo bapesa kombo wana. Donc yo na modogo abarambwa na Sam Chintu boyemba orchestre moko. Chef na biso orchestre Sam Chintu. Yemda pesa pe kombo wana Ashida. Okay. Donc na mbinzo ba benga Ashida donc kombo yemda pesa kombo wana. Obandaki miziki ndenge nini eloko nini epusaki yo parce que modogo achantera munene lelo Sam baza bachantera munene na mboka na biso lelo bato bakamwake yo yemba na bango me bango bakoma déjà musika na musique yo bandana na bango musique ndana apesaki yo goût ya musique kasi tant boza na quartier tant ozomona orchestre quartier ezo bazo beta donc ozo obligé faire okinde tant na ok na ba répétition na bango esai ke vraiment na tikala pina yemba na bango yango siko chanjanga kombona bon tant bango ba continue ko yema ndinga na balaki obalaki mais papa aboti yo abanda olingo sa musique te papa azolinga sa musique te surtout so na bimika so na sauter mir na ke ko sa répétition so sani pona zo sauter parce que so kangi lupango na ya kangi portail don na nzele ezati fona matati na sauter mir pona kinde orchestre na basam kuna tanto kuna na basam te to bani ko bina donc tant na ko zonga place ezati don ko tela kuna na orchestre. Orchestre na bino komo na zaini Flash Musica. Flash Musica. Waneza orchestre ya ba Sam Chintu. Flash Musica. Donc to zaina producteur na biso azaki na côté ya na Kamimoza. Kamimoza producteur na biso azaki na Kamimoza. Donc mokola ngo to zaki photo yemba na to zaina nini na Dana. To zaina nini mon concert mon na Dana na côté ya quartier kana Binzana. Siko na butu wana ya lubinango Ashida. Ngana linga mingabi yo producteur linga isundingi nini donc yaona longa ki abandaki mabia yaona longa na orchestre na bang donc yo na kati ya mouvement ngamo mwana mwasi yo moko mwana mwasi producteur abando linga bimana yo abimanga bisto abimananga na butu wana ngapi na bi soki te yaona bina na tiki bango na longa ki mbala mo yaona longa ki olunge mamo mouvement sikoyo yo moko yebaki teke na musique nzoto pe sala musala na ngweza na rôle faut sala te mais ye chef orchestre il faut respecter basi mais tant à respecter ngati on a ça na longo na ngana malimbi même pe na si sam na dogo ba yebaki makamwana te ba tuna pe ndenge na Ashida longo na orchestre donc na kino bal na on a balaki na longo moba yo osali combien de temps na poto déposer na poto 26 ans 26 ans, en gros, 26 ans, ouais. Au sali 26 ans na poto. Ok. Na 26 ans, au sali na poto. Pourquoi on a Congo te nano kenata mukolo moko te na 26 ans depuis ya poto? Bon, pour nazaki na moi na pe azobe là donc il faut me mailler ba rendez-vous ils ont tellement ba rendez-vous ils ont tellement mingi donc comme azai moké donc nazo obligé fa na zana mwana. Donc na ba rendez-vous na bon, nanding to yo fond les exotiques donc nazaki na tante. Donc tant au fond les autres au genetika mwana bo ba rendez-vous au genetika mwana rendez-vous yo fond la 9h à 22h. Donc voilà yango ça empêchenga. Et banay ko déranger te ke yo mwana mwasi yo moko me na Flash Musica na basam na modogo bana mibali yo ka yo moko mwana mwasi. Wana pina comprendre te donc ya nzambe mutaya asalika na azala bongo na kina ko bana mibali. Nani asalika za bongo? Nzambe kati nzambe mutachinda donc makamije za volonté na mututé ya nzambe mutachinda yenga na kino za na sentiment wana ba vie bazaki nango po ezaki orchestre monene ba vie Dirancray ba vie Rolls ba vie donc tozana orchestre monene. Nzambe azotinda yo na sentiment na musique ya mokili. Nzambe tininga te me ezaki sentiment na ngai. Fona za na orchestre na bisa bana zone. Donc yango wana sikoyo na umela ipe mingi te esaki na balanga. Yo na mema yo poto ndio ya na poto na mema. Ngana ina poto. Poto ezaki obita na sa publicité au Capi. Na sala publicité au Capi. Ambassade Isaïe Bourse jubilé et tout.
donc nalobaka mondele nanga mutamema nga na mondele alinga balanga alobi toke na Norvège. Bon, Norvège nalingaki te malili ezali makasi yango nalinga nazala na France, natikala na France. Mundele mutamema yo poto amema biso na mwana obanda obima na mundele depuis Congo? Non, tana osa publicité au Okapi. Oui, tana osa publicité au Okapi, Jubilé, Zaïbox, ambassade. Donc, azali chef na biso ya entreprise, donc yemta mema inga na poto na lobaka. Donc ameminga na poto na mwana. Donc mwana tanga azaki muke, ameminga na poto. Wana na année nini wana? Calculer 26 ezo ça combien calculer. Wana tant to calculer comment je suis barreta na boulot na yo. Quand même omeli mikolo belé. Omeli. Oui. On a déjà osana 26 ans na poto, c'est que osamo na poto ya kala. Moi na poto ya kala donc na teka teka na ngai. Donc na sala pena boulot penza ma pesinga na osa musala pena Roissy to koma wana. Pourquoi ko mona elongi na yo na mona elongi na yo neti chala mwana? Chala mwana. Te ngana. Bozaba ndeko na chala mwana. Te ya muluba ngana muna mumbalachi. Ngana mutabandundu pi mutabandundu penza. Yo oza mutabandundu bambala bongo koza mutabandundu ne elongi ya baluba boye mais kaisa bakila mwanzambe ti omuntu nzamba lingi famille wana bakochobe elonga ndingi na ndingi donc yango na elonga baluba bozoyemba na modogo. Pourquoi modogo abana otikelo micro te oyemba te baseri wana bango bazaki makama basi te na basamo ozomona bango bazaki makama basi te bongo samedi ni abana oboya micro so modoga boy sam pa boyo yemba bona yema voix mona sam parce que sam ya mataka ya yemba bien mataka donc si onga peta na o mata donc akolinga changa mingi na classement te a changa mingi na classement te pour ya mata makasi donc ba vie nanga quoi nini ememi yo nini elongoli yo na musique wana po koma na musique ya nzambe ozo sa sikoyo tant na ya ndi ko bela na bela ki makasi na mona ki muto abikisinga ezaka nzambe ngona kumisa nzambe na oyemba obela makasi na poto ouais na bela makasi vraiment obela ni maladie ka boyo que même no hôpital ba maladie ezate o sabe ba analyse et tout y a rien donc na mona ka kanza me kam ta bolingo tanto ba ne kumisa nzambe pe na komi bien makasi on na moni kan na komi kumisa nzambe na komi bien na bon faut na kumisa nzambe na oyemba wa malamu ndenge na yemba na mokili donc na yembele ka na ndenge bato ba yoka kenzama a vivant. D'accord. Donc nde to fandi bona yo ozande mona ba selo mbongo ozande moko na ba sero ba yembela kanzambe donc okomi na musique ya nzambe na koma na musique ya nzambe okoma musique ya nzambe obongola mutema na bongola mutema na lingi nzambe makasi parce que aza miracle osa makasi na kati nanga même na selo mbombe na dinga yi makasi obala ngai obala ndi na zabo ndi na balaki na botaki bana na donc na ko bali souté vie na ko bali souté donc ndi fana travailler siko na kumisa nzambe na ko yemba parce que so na bali tant a rompeshinga makama nzambe on ponde na zabo ndi nzambe lo bilanga na moni ki fana yembela yi na yembela nzambe donc na lingi lisu libalate olingi su libalate mais siko ko tala siko yozo yembela nzambe olingi libalate OK moi so yembela nzambe bible lobi il faut oza na couple ndeni bato ba peso respect yo oza mobilité oza célibataire tandis que lo na ni accompagner lo moko oza na mbongo ndio sababu oza na mbongo oui mais pourquoi otiambo no na valeur par rapport ya kozana mobali na ndako papa na mbongo même pe mobala ko yana ye ezanga pe na obligé nzambe te mobala ko yana ye mesiko na minito na nunga moko mobala ko yana ye ako yana ye vraiment ye to fandi mais na minito vraiment na ngina kumisa na nzambe puis na musala na sala eza musika donc tana ya na za fatigué na zo musala na kinda 4h du matin na zui bis na zui 35h6 pendant 3 ans yango esali ke vraiment na posa mobilité na sa musala makazi nini esala ke libala ni kufa po oboti bana misato nini esala ke libala ni kufa otika célibataire na ndako makamo esala maki donc moni tango ozo aider bato donc wana papa vraiment a longue l'histoire na sali mingi vraiment pona mobile nanga pe asali mingi pona ngai mais na lingi nde nazala sel na zala sel to beaucoup la bana parce que moi nango pe oya suka zana 15 ans mususa na 18 ans et basi bazana lycée collège donc na lingi batanga nana tango zoloba ke ozana besoin ozala sel do ozali femme seule avec wifi o babenga na internet ke femme seule avec wifi yo za bongo non ngana za femme seule na ndenge baloba na location on est location familiale de baloba allocation donc na femme seule na ndenge bongo bon na nzoto kasi na nzoto boye naza musala nzambe
na musala nzambe nde naza boye omona nga nzambe akotindela nga mpe mobali mais na minute oyo ifana kumisa na nzambe sel vous comprenez oyoki hein ouais. Donc nzambe akotindela mobali mais oza pressé te ya mobali ya ozuka mobali te akoya ne lelo akoya lobi ya selon nzambe mutu aza na dossier wana siko bino na comprendre bino te ba sere na biso ya poto na meka solo nano to meka na solo la pembe nano bino ba sere na biso ya poto bolingaka osana mobali na ndako tango nzambe apesi yo mobali na ndako vana mobali na ndako okomi na orgueil lokolo salaka okomi na mbongo ba likelembe ozosala mobali akomi eloko pamba tango okobengana mobali na ndako lelo sikoyo malili bandi ato okota hiver otikali sikoyo yo moko na ndako okomi kolela ke naza na mobali te naza na besoin na luka mobali nzambe atindela mobali siko nzambe fo bana otindela ka mibali yo benganaka bango bengana mibali na ndako nzambe atindela koka mibali yo bengana mibali na ndako mpo ni bino basera poto bosala batu boye na poser na loba no question na ndimi question zo loba na lobi boye tu la voix na zo loba boye na sepel na ndengo lobi papa ngai kotika commerce na mbongo zo mona naza nango ezali teke parce que poto et puis na poto na sala likelemba te nga na banda koteka banyampulu mikata los na classe donc na ok classe na koteka mikata lot ba mikata los banyampulu ba grata na biloko ndenge wana donc biso commerce e bandi papa na biso papa na nga za grand commerçant comme akufaki na ye papa za grand commerçant mécanicien donc ça na appelle set donc c'est commerce à papa so na bana nyonso donc ezanit nanga donc ngapi moko na likonzi ya famille et puis ngai moko pe na somba ndako ba yana nga bana misala te ba fana ndako na somba donc on a ko péché bango te on a tia locataire na tia famille bazala ya nanga basi tout donc na donc na zo ni na papa donc papa quoi donc ngande na za boye ezate parce que na to sa mobalité ngana ko finga mobalité na likambo asali eloko te ngana finga boye donc na folte nga mobali c'est mien oya ko ya ko linganga alingana ndenge nazali ayebi ke naza nanga na nyonso mais nakolinga tozala na ndenge ka tofana ndenge nzambe asengela yiki tofana mwasi na mobali mais pona linga mobali aza na mbongo nga siko to sala boy j'ai tout comme il faut to sala bo oza na nyonso ndenge olobi oza na mbongo tanto lobo oza na mbongo oza vama na mbongo balupango ezali bamakamu nyonso ezali bamituku ezali ozozanga nde kaka mobali na vi na yo bon sikoyo sokuta na mobali moko aza nene eloko te na poto aza na mokanda te aza na eloko te nde toloba aza na eloko te oza na ye ubi olingi mobali mo aza deja na pa ade na mwa mokanda mwa voiture mwa permis mwa mbongo babanda te parce que aza na voiture na lingi na ndenge aza na nyonso na te ngana olinga kutu mobali aza na mokanda te na pesa ye mokanda et pour tozala bien olobi nini na kolinga ke na pesa mobali aza na mokanda te po to banda venir mais o aza déjà nango na yibite tina asala kindeni po azwango donc na kolinga na zwa oyo aza na mokanda te to fa na biso na pesa ye mokanda yo pesa mokanda sikoyo soki aza na musala te na ke lukile musala asala po vraiment po to kokakolia to futanda o pesa déjà mibali combien mokanda na pesa te mais soki oyo yanga tata bana zaki na mikanda na ye nga pe naza na nga mais siko so na zuyo aza na mokanda te noko zwa ye aza mobali ti donc muto aza na mokanda te na aza na mutuka et c'est comment on a mokongo donc na kozwa aza na mokanda po to sala vie à zéro quoi donc siko to lo bakende osa boso kutana mobali moko aza na ye bien ata handicapé na kozwa ye po aza mobali ata nani ata aza kikata na kozwa ye mais okomi na ozana problème ou bien nini okomondima mibali ya ba condition nyonso mais aza mobali ti nzambe akela moto aza est nzambe akelaki handicapé nzambe akela handicapé te donc eza ba inisata na bato basalaki moto azali handicapé ba jalousie na kozwa baza mobali oyo nyonso abimi na liboso yanga aza mobali siko ba condition na yo azala ndenge nini nzoto mike munene makamutu oyo nyonso nzambe akopesa aza munene azala tobi azala nyonso na kozwa ye kaka aza mobali ti aza mobali mobali ozwa ye ata aza monene ata aza moke aza mobali bakomiki ya mobali donc ndenge nzambe akelaki na jardin d'Eden Adam Eve ndenge ozotala bacouple ya awa ya poto na bacouple ya Congo poni bacouple ya Congo eumelaka mais bino bacouple na bino awa na poto eumelaka te awa bato eumela te parce que surtout bapaysa bamboka ti omoni moto asala ta vie na kini te bato basala ta vie na kini te nde bango nde bato obenga na mibali ya na France po ayebi pasi ya mobali te po ayebi pasi ya mwana motu te
comprendre ayebi pasi ya mwana motu te yo ndenge ozali boye obengana déjà mobali na 25 ans osali na poto obengana mobali na poto awa non na ndako non nabengana mobali te tozali na mobali wana meme kutu mobali nanga toza wana meme atiko ndenge basi baza opesanga mbongo nasomba meche nasomba brésil natiki kosenga ye te meme alobaki nazali na mwasi vraiment mwana mwasi na tout donc natekaka nasalaka nyonso mponi nasenga ye et puis tozali na magasin tozali na kabisi omoni ntango osoma biloko na métro biloko eza moins cher ntango otia na magasin oteki yango nde kosalaka biloko ya mike oliki osenga papa bana ezali donc nakotungisa te nakotungisa kaka pete na biloko ya mike ya mwa mingi mais biloko ya mike wana eza nakotungisa ye te donc so na comprendre bien yo osenga no mobali mbongo te non parce que nga mo nasala mbongo mais basi ya poto basenga mibali mbongo te lobaki bayebaki pasi na afrique te bayebaki te baza kotambola te na butu obien akende ndenge tokenda baorchestre na biso donc omoni ntango ozokenda baorchestre donc ezofongola bacerveau ti na biloko mosusu okoyeba te ozoyeba donc kosala moto mabe te okebenga na mobali na ndako akelala wapi nakobenga na mobali na france akelala wapi semie nga nabima na nga natikile ndako omoni ya bongo na poto ezalaka te ezalaka mwasi moto atikala na ndako mobali abimi te eloba basi ya bazoba parce que nga nakobenga na mobali na poto te semie nasala nga naza na droit biso na france droit eza na basi nakokende na préfecture ou bien nake quelque part nde nasala napesi fiche de papa opia ndako et puis ndako tikili papa ndako na ye eza te osali mabe bien opasole bilamba osala boye wana ya rien à voir. Est-ce que lelo tokolobaki yo pe okanga bana papa bana no amona bana te nde basi mosusu na poto bakanga bana ke papa bana omona bana na ye te ye vraiment apesa mbongo bana amona bana na ye amona bana même akala mingi te mosusu asengaki papa je vais moto klisi nani vélo wana ya moteur wana papa na alibi kozwa yango te soki yango ebuka bato banzoto kobukana semi ozwa mbongo sumelo musume moto vélo wana te po ba jeune fille bakomika na yango yebi yango ti bana ya bakoto balinga yango mingi vraiment toza bien na ye même na bana nga pe bana na ye ba yana bango baza bien tout ça passe bien. Mais quand muta koma na kwena ye na kwena nga pe na kwena nga tout ça passe bien. D'accord. Donc yo ozana yo jari ya basi yo abotina mobali te akangi bana papa mona bana te bakokola place bakoyina ye penza mwasi obi basi il faut pas bakanga bana tango sokanga bana tango bazozaka na yo mama donc na makama be bango bazomela mais mokolo tango bakosanza ye bakena bango na papa bango donc il faut atira bana baza libre baketala papa na bango. Siko retour ezalaka nini tango mwasi moko parce que non seulement en tant que maman na longo na chanteuse na ozongela yo non seulement en tant que maman wa umeli na poto parce que 25 ans 26 ans na poto ezali pana makaya bouté donc basi ya poto biso to yebi bakanga bana so ba bebana mobali akangi bana omona mwana ote est-ce que bayeba ke bana na bakokola un jour bana na tamona nzela ba yebise tata na oyo te tata na oyo koto siko retour a mwana wana akoyina papa wana po azalaka na yete bia koyina mama wana o abomba ye te akoyina mama na ye parce que ba fani mingi na mama ti parce que ya biloko mususu pe mwana azo senga mama pe sanga bo mama azana ngote mais mwana azo bouler le bien tant na zaki na soki papa azaki ambela pe singa donc tant ofanda mama akokende na papa na ye ti beba na bango ba akenda papa pa papa bango siko bano yo bino boboto yo zana baba sino bana basi bana kitoko ona mona ki bazan ajin 18 na 15 bon to sala boy siko zwineti master mona pona nani na pesa exemple eza ya solote na pesa Francis Yembe akomi mobali na yo aina ndako wana bano ba 18 ans wana mikolo wana pourquoi bano bino mobota na poto eza ya basi eza ya mibali so yo komi na mobali papa na bango te mais mobali no ya sika pona ni bana na babenga bato ba tonton abenga mutu tonton pourquoi vous yebisa on te ke benga e papa oui nga parce que yelinga na te mobala ko fana nga na lo bana bana nga ke benga e papa parce que ye pe azo présenter place papa na bino donc nga na lo bana bana nga ba benga papa oli ba benga tonton na bango te tonton na bango te donc ba ko benga e papa est obligé mais là du coup comme na zuna mobalité donc dommage siko bosaka ndenge nini ke oboyen déjà na mobali mais ozo solola na okoma dana mobali mususu neti yo bozana Francis Yembe ndako moko mobali no asika bozani ndako moko mais yo solola kana papa bana na bien na téléphone bozo seka na bino makamu nyonso bosaka onde
te mengai tanto to solo la kana mingi te ye mingi asukuma solo na bani po bana ba komi kolo vraiment bana ba komi kolo même si bana posé l'europe bana papa bango papa toza na beza boye papa le bi kala mingi te mama bina zo ki mbongo papa mama bina na mbongo apesa bino donc c'est ça mais biso butu nga so na ina musala nga na zo atama solo te hein eza na tuni bana ça va papa ba ota telinga na kelala nga na sokoli na lina kelala pona fatigue oza prêt ya mobali moko aota la biso so linga kota libale pana mobali akota libale pana nga yo mto okene pana yo bi ya kote pana yo ya mbala kata boye mais ngai na musala nzambe tant mobala ko linga nga ko kota boye te ifa balanga famille nga bali ya mbongo bon famille no bali ya mbongo yo déjà bala na vie mais libala wana eza neti bakanga lopango ti po mutu nyonso akokanga na ye mais oyo soki nalobi sikoyo na minute soki mutu alingi abalanga toki na mairie obie bato oyo aza mokanda te aye obalinga toki na mairie napesi mokanda ti tokomi mpe na livre de famille abongo te oui bike basi ya boye bosaka mingi te mais parce que bayebi souffrance ya mokili te po tovivre bon on ne sait jamais tala yo moko covid ebomi opesa mokanda na facilité boye mais eza nini eza iloko te eza iloko te ani ntango nateka biloko surtout bato nana bakiliya na ngai ebele nazwa na lobi ale zwa abi moko kabila biso boteki ngai abi bozwa te bozangi parfois iloko so oteka 50 mama na 20 na obligé nazwa na nga 21 pourquoi bino basere na biso ya bacongolaise soki opesi moto mokanda awa na poto eza lokwa moto wana mimi ngambo jour ya zozwa mokanda jour impoli na yo ebandi impolitesse ebandi pardon obandi bamanque à respect famille ya mobali na Congo ifo bayebaki yo moto opesi ye mokanda omoni bien moto akende mosala azozonga ozobenge na telefone allo okomi wape ona komi kita wana pusana na exotique wana epa bandibu wana bavuzi wana zwa bapilipili na batomati na makambutu est-ce que bino na Congo bobanda otinda biso na Congo yo obanda otinda mobali na Congo eza mabete na ko yede yo mais ofandi ozotia ba verni ozota no TikTok na yo mais ngana fatigue musala mezo ebisanga na kitana sena zo batomati na bakisana ba matungulu biloko mike na nango soki bino bopesi moto mokanda basere na biso ba congolaise ekoma rasinga na kingo pona nini ekomi ngambu papier yango est-ce que nana ya na mokanda na mboka oyo est-ce que tambo zaki na Congo bino boya na mokanda na mboko bokuta na mboka oyo pona nini malien na sénégalais et malienne sénégalaise ivoirienne Afrique de l'Ouest bandibu nyonso wana soki bapesi ndeko ne mokanda o mona malien ou bien sénégalaise mo so apesi ndeko ne mokanda maloba ekobeta mateli solo ebeta mateli tranquille pona nini bino kaso pesi batu mokandi koma ngambo ti papa wana ndemo surtout ba congolaise ya bino ya RDC na ya Brazzaville ya biso ba congolaise eza ekiri mabe eza nini soki yo mwasi oza na groupe moko ya mabe groupe moko lisanga moko ya bato amela masanga et puis lisanga moko ya muziki donc komi olakisa parce que ndinga na zabo j'ai pas de copine nana copine te menana ba client belé basi na mibali mais ngai mutu neti nga nakolinga te nazale na groupe parce que basi o bapesa mikanda te ezali groupe na bata muziki na bango alikelemba bakolo ozopesa mpo na nini parce que nyonso mpo bayokani na mobali il faut apesa mobali mais ye aketu na baninga na ye mais azobosa na mobali yango mutamemaki na poto moni makambo eza telema ebele eza groupe ya bato mabe ya groupe oyo lisanga baza nango eza ya malamu te yango wana nde biyoka po apesa mutu ne mokanda aketuna bato yango wana nde bato wana bakopesa baconseil ya mabe bajaloux mpe oyo bakomona ke peut-être mobali yango abima antena moko kuna na kati akolobani kopesa te meme esala ye nga mpasi neti mutu na biso mwana oyo comédien oyo Diani akufaki wana mpona mokanda omoni vraiment soki esala ye nga mpasi na motema epuis akufika biso tozalaki mosika na ye te na comme la ville oui biso na epine ye na comme la ville vraiment ndenge nayebi bavie na nga bayebi misala meme na Roissy misala ebele ya nettoyage meme ata mpo ozala meme bamisala konettoye eza kuna nalingi nazwa na nga vie yake esali na ye vraiment elingi ezala bien oliki yake eboma moninga mpona na mokanda ke kufa aboma mobali monene ndenge wana tolobake labri na salama bene yem taboma vie Diani mais tant opesi mobali mokanda moni mokanda ezali porte entrée eza osa makambo ebele nango okosala mosala nango donc mokanda eza mokanda na France eza mokanda nécessaire mpona misala nyonso ozoluka ezala ndako ezala nyonso ozoluka osala même voyage mokanda mais ntango eza te ebana osala bacrise ebana osala mpasi okomaka na nsima mwana mwasi ya mwana moke ndenge wana
hein omoni bana mike wana bazoza toujours na lisanga ba groupe moko mabe bato mabe ba mibala bongo pe boza bazoba bozolanda basi ya ndenge wana basi ya kolanda ba bandoki parce que moto soka senge eloko toza na mboka il faut lisalisi tosalisana moto asengi mokanda pesa ye boboti ne bana pesa ye mokanda bato bakufi na covid ya ndenge na ndenge na moni batiki mikanda papa bazongisi yango na préfecture kuna mais po ani opesa moninga te moto aza na mokanda te papa wana ezalisi bato baza na groupe mabe balingi kosala makambo mabe donc yango wana parce que nga nde naza boye naza nanga na camarade te oyo vi nanga oyo anyesi boye ngai ka naza na zubiloko nanga na keteka na teki ba client nanga basombi na tongo na ke musala neti ba jour a repos neti lelo na ye epana eza jour nanga repos na sala kate yo awa na France osaka wapi nga na sana Roissy na Charles de Gaulle na terminal 1-3 côté ya police wana na mwaka ndenge baboka banzombo na ndenge ba orifle bato nandi basani nande ba refula bato na mona na mona nga na osandeni parfois mona ka mutu mo bo Nigerian oh my sister I give you number for my family I say I know because my boss chef nanga azana ko yamba oti yo mona kimi nanga donc na pesi même kutu chef nanga musala Edith Mbote ou mo batutu ba collègue nanga Marie na ba Nicole donc osaka na aéroport na nettoie avion to netera tout donc ba avion oyo ba avion oyo biso na mano tunga to mataka nyos ko na 8h30 embarquement donc ngana nettoie ngo yo mto nettoie avion to nettoie ngo bien bon mais wana mbongo ebele luka mobaliko ya luka mobaliko yo mto osana place à bien bongo na aéroport pourquoi ko kanga mobalite okanga vraiment mobali osana mobali ya yo mopo osaka na aéroport na place à bien ba avion watu mataka na ba jet privé ba konzi yo muto nettoie kango makamu nyonso osana mbongo ya bien oteka kano pe biloko na yo babilamba babiloko ebele osala kano makamu to mais mobali pourquoi zo ya te pa moi ça bo mukanda pe osana ngo ndako pe osana ngo siko nini ngo eso sanga vraiment tes fatigue ni so moi na zora bis à 4h50 train à 5h06 pendant 3 ans oui donc tant que musala donc to assisité donc tu as toujours toujours ça bon si ko tant na kozonga na ba train RERB fatigant donc comme ndako lembi olali donc yango ni ça qui nazo na mobilité donc na ça nan siko to ba ke pour na ça musala entreprise na biso c'est honnête na ça honnête d'accord ozali parmi ba ser oyo bazaka awa na Paris bakendaka Benin kozwa kisi na Vodou pona kokanga mibali pona koteka commerce pona akanga musala okendaka Benin kozwa kisi ngana kesanye ba kisi na luka kisi nini nga kisi ezaka maboko nzama pesa il faut travailler chercher frapper ngana ke luka kisi pona nini pona zwa kisi pe mokole pola sikoni osana ozonga isusu ngaka na zana yo mukonzi bakonzi Jésus de Nazareth amakasi apesa tout so coopérer na olobine ki vraiment Jésus na lingi boy vraiment za honnête na nyonso akopesa ndenga pesanga donc na Benin na resani poso apesa bakisi lelo et puis lobby so ke poli mobala ko mo finga ko mo bengano si osani ozonga isukuna il faut que na mokonzi bakonzi asa c'est l'unique Jésus de Nazareth le roi kasi mo roi David Jésus bayaki ni maboko na balobi roi David tala le dossier à mutu ye alibi na mona nga likambo salite kasi za net ka na ke luka nini baki na ke luka baki sipunani nga il faut travailler à roi David il faut travailler oza capable que nous soyons mobile mon Afrique comme oza célibataire mobile mon Afrique jeune moi bien propre a souffrir na kini biazo kimba na kini oya ne poto parce que ozana mobilité ceux qui mobile na poto amona na te oza capable de déplacer te na poto bazana bango ngana za so na bina zo mobile na zo mobile za faiblesse mobile so na bina zo mobile na zo mobile za mutu so na biki na komi vraiment na décider nga zo mobile na zo yi parce que mobile baza ba bébé so na bina poser ni mongo boy na biya kana ndako boy na la titena na bilata boy sala boy abe akangamani wanati mobile ya za mutu mo te na keluka na Afrique bazana bango na Afrique y a rien à voir na zo mobile place na za so pe na za na Afrique na gozo pe mobile na Afrique mais là na za na France na oluka mobile ka za na France na mobile bazali parce que nga kenda fetité ata opesi nga invitation na yana ngati na kenda fetité au mariage bo itala ngati na kenda ngati donc nga commerce nanga epina bano na zana bango po bango baza papa ba utuna nga mama tiu yo sa mokolo boza bina era boy nga bina na nzela na oteka bina era boy tuzi lao
Donc voilà. Donc ngai na ozwa mobali wapi. Oyembelaki ozana banzembo na yo ozoyembela comme ozoyembela nzambe oyembelaki mokonzi ya mboka na biso président Félix. Oyembelaki nzembo? Oui, naza nzembo na yembeli vraiment na yembeli banzembo si ona ngana kota na studio so bako tchanga maboko na mama Denise na yemo mokonzi so bako tchanga maboko. Parce que liboso na pesa ki mbongo na vie nanga Alexis Zulino po asalanga mo ba nini mo boye ayembela asalanga banzembo ngo abilango na okikishasa na zuma tanga yango siko ya ko mbongo na comme na futake déjà na studio na kinoko zo mbongo siko donc ifana kota na studio okota studio pona vie pona nzembo pona komisa mokonzi nzembo ozolingo oyemba ozokota studio ozoyembela mokonzi mboka na biso Félix na oyembele pona linga minga po asala miracle na kacha mboka wana asa nini azosala musala mi bandoki ba comprendre te misala azosala misala vraiment azosala misala malamu donc azali pe nzamba tiki et puis nyonso bazosala wana ipa Félix elo mo esimba ezate bango bakanisa te ke Félix aza Félix ya Belgique asani bato mokili bakanisa Félix aza Félix moko oyo azaki na Belgique mais non nzamba kochi kati na ye nzamba aza kati na ye parce que nga mutu neti nga ndenge nzamba alobilanga soki omoni na yembeli mutu boye nzembo seke aza nzambe siko yo ozali ndenge mona baselo mbongo base na biso bayembelaka nzambe rapport nini ezali parce que koyembela nzambe koyembela président bi ba politicien nde ba misien biso basalaka ezaka ba musicien mokili bato basala yango comment yo yembelaka nzambe olingo yembela mokonzi ya mboka eza rapport nini na moto nzambe ezokumisa nzambe ta non aza musala nzambe il faut koyembela ye Félix a musala nzambe aza vraiment ya nzambe bo moni bo kanisa te ke aza Félix à Belgique aza vraiment ya nzambe parce que nyonso ba osala yezoyete même leki nanga moko leki nanga moi ça zangi chasa leader abilanga ya yo opposera otaka opubliera Félix mingi na Facebook mais oyebite ya teki mboka nga habite ya teki mboka te mboka na bat bateka ngo bat misusu yete yende ayo la kisabiso chemin ayo la kisabiso biloko tozoye bateto yeba esenga na yebaki même to ozala mabulu soki ba diamant soki na ba mwana nsusu na banana na yebaki bango te na o mona bango nyonso ka Félix ala kisabiso makami bele ya donc banzemo na oyemba wana donc ezali neti mutamba bimisi biso na kati armoire quoi titre nango tokoyoka ngo toyoka muke nango ozo bongisa pona mokonza mboka wana soki bachilinga basebeni wana eza mwa retard donc na sala eza boy libérateur ya Congo Félix Tshisekedi jeunesse congolaise bozala mayele libérateur ya Congo Félix Tshisekedi jeunesse congolaise bozala mayele na yembeli yo na kumisi yo ozana yeye nzambe na bikamwa na yembeli yo natina na kumisi yo ozana yeye nzambe na bikamwa libérateur ya Congo Félix Tshisekedi jeunesse congolaise bozala mayele nzembo eza nzembo mo bien vraiment nayebi ki mokonzi ya mboka na mama Denise na politicien moko otalango akotsa au studio mais na olinga na yeba yo yembelaka nzambe eza na rapport nini na koyemba nzembo ya mokili sikola minute nzambe azo lokumu place nini pozo yembela muta mokili nzambe azwi lokumu parce que aza apôtre nzambe aza mwana nzambe yango nzambe alobi na ngai nyesi komo yembela nzambe bato bazo comprendre ete ba kanisa aza Félix ona azaki na Belgique aza nzamba kota kati na ye donc baza différent président Félix ya Belgique na oyo aza siko na Congo kaka ye mutu azaki na Belgique akoma président donc na ndenge akoma ki mokonzi wana eza nzambe epe mokana nzambe mutu asalaki azala mokonzi parce que bayinisa tamé ba comprendre yango te kendenge na kuma mokonzi d'accord to komi na biso na suka to compagnon na studio to zano na studio to tala ndenge to bengi ba producteur minene producteur wa moni azana mbongo na ye a produit mama asawana surtout mingi na linga mwana maître Gims olinga nani maître Gims yeso azo yemba vraiment na français na yoka bien ba misusu so bazo yema neti ba Kofi na so azo yema neti olia mino na yoka te confiance ani na loba no papa ngai na koyemba soki okozulanga muto ayebi koyemba bien o ayebi ko classer ba chanson ezali maître Gims po so azoyema na français na comprendre tellement bien mais Kofi asanita olia mino na comprendre te ni nazoloba so Kofi azolia mino ebongo Félix waze quoi oyokaka pe
mais ya nanga wana na mona ya za tellement mayele mais na comprendre te na vraiment na lingaka ye mingi mais na yebi banzembo na ye te mais na yebi ka banzema mwana wa maître Gims parce que bana nga badingi mingi tellement ndenge bayemba banzema maître Gims et puis tant azoyima na yokaka ndenge azoba na français omoni tant azoyima na français na osanti ke muta oyemba o comprendre mais oya Kofi asala neti azolia mino na oyeba te nini azoluba bongo ya Fere Gola le pad Fere montale 26 te ya Fere na yoka ngo bien te peut-être na yoka ya Fali oyoka nani ya Fali yoka na mwa mongongo bi ya Fere mongongo ne ezani tia Kofi yoka na te donc mama yuza chanteuse makamo zolo bozo yeba nazo yeba ti nazo biso ngana zape mutu nako produire mutu mais même ngamo pende na zabona komi pro nako produire ngamo mais il faut na zaka na manager na ko peso pe Junior Luwega ape makasi na makamwana Junior Luwega azani makasi mais pour ni kaka mama Denisité yo ni nka mama Denis a produire parce que nzembo eza ya bango parce que ye vraiment il faut asima papa na makasi asima papa na loketo makasi oliki na mokila e bongo siko soki mama Olivaye Lembe Kabila ya makambo ya nzambe ti eza ya makambo ya mokili eza pe makambo nzembo pe ya mboka na biso ya lokuma mboka siko tocha yo wapi na koyembela nzambe ya mokili nga na yembela nzambe mais soki na ye nazwi passe mpona sala mokonzi azo gérer biso na mboka ya ona yembeli docteur Bake Félix eza o ya Belgique te aya Belgique o bayembelaki te ako mususu azaka ye wana mais akoma na nzota sika d'accord to reteni ni to komina biso nsuka to lobani bato batala to komina suka donc ba peuple na pesi na opesa ba peuple congolais mbote na ba jeunesse congolaise donc tozala mayele vraiment to iba bisika tozokende d'accord ezala te ke ba pesi mbongo na moto eboye okino sala mabe na moto musobo mandeko noka pona mbongo moto na pesio étranger donc yango esali ke vraiment na sali ke na yero yembela mokonzi oyembela mokonzi vraiment et puis makam na nga nzambe pe ezali parce que na yemba selon na tembete na sala tembe na mutu te pona banzema nzambe nga na yemba selon douleur yela ranga comprendre po yo yelinga yela pe batmisusa mo po ba yoka ke nzamba vivant est-ce que nanzi ba ndenge zokota studio boy rosalela pe Joseph Kabila mo eloko moko moi chambre ya mobima ndo rosalela papa Félix oui sera le bic Agnès Achida salela nga na rosala ngoko na rosali eza likamote menga na rosala nde mokonzi nanga wazo gérer eza Kisegedi d'accord ozamba to pesa mbote na pesi bana pa ba congolais bana na bana nga surtout grâce Davina ba sala ba étude na bango malamu donc pour nzamba sunga bango bazana sagesse Salomon donc voilà quoi na bande ko na ba client nanga bazana mbongo ebele basuma biloko na tekaka donc na musala nanga pe madame nanga musala donc chef nanga surtout apesa nga misala madame Edith na collègue nanga Marie et puis ba mosusu wana Itachi donc baza tellement ebele donc nzamba sunga biso apesa biso makasi apesa poto ki sala merci maman na biso Agnès et puis na pesi mbote na bana na biso ya avenue de Paris avenue Saint Georges ba salon nyonso wana salon da Makesha bisala ni bisengi na kota kana donc na pesi bango ba mbote ba bizu na bango donc voilà merci vraiment biso to profiter to pesi salon da Makesha na Villeneuve Saint Georges mbote to bosana pété to pesa mbote na José Dikila na Villeneuve les Rois atalaki biso César Boltz Ngabi César Boltz Ngabi merci na yo botali biso presque na ba continent nyonso mokili alors tolobaka boyi soki nzambe azongite tokutani mbala sima vena biso César Ngadi onga na bwaki Boltz mais wana César Ngadi grand poète tokutani mbala sima kimia na mabota na bina